oyo alandi enseignement oyo ezali enseignement moko capital pour na katikati ya projet na biso okoki koloba nini na bana nzambe oyo balandi biso na mokolo lelo. Vraiment merci beaucoup Ndeko Ponce. Bible ezobisa biso que en mourant nous portons rien. Tokokoza la milliardaire mais surtout kofi na ba million ndenge ba ko gérer les biso ngoto ebiliso te. Oyebi na sepeli makasi. Bible ezoloba que Dieu est le père des orphelins. C'est très dangereux. Dieu, Nzamba Betitolo, je suis le père des orphelins. Nous nous hébergeons les orphelins. Mais ceux qui déjà que ba orphelins wana bazana posa. Donc mbala moko au pesi Nzambe. La Bible dit que errer ceux qui s'intéressent aux pauvres. Car au jour de douleur, l'Éternel les délivre. Car au jour de malheur, l'Éternel les délivre dans son lit de douleur. Parfois, vu aux hommes le lot, ils ont un lit de douleur. Mais tu as parfois la possibilité de contribuer à ces projets des orphelins. Nzamba est un multisystème. Nzamba koko biki sa yo kaka sikone tozoloba. Abiki si yo biki pour monique oh na yo ki bien. Parce que Nzamba yebi organisme na belo ni zo tungiso na kati santé. La Bible dit Dieu est le médecin par excellence. Aleki ba docteur nani yo yazo kanga coronavirus Nzamba leki. Merci beaucoup na balandiba na EHP Media. Bonjour ou bonsoir na tango malamu boleki na kozwa biso to lela bino ya trop bande ko nyonso oyo ba mesana kolanda EHP Media do pesi bino mbote mingi na pesi lisusu mbote na papa Ose Amani na bosanité mama GH na bosanité mo papa d'Alliance Mbambu bat ba komelinga bi aponse moko zo mwana te bo ndenge ni ole kalisu te nzoto zaki ya koninga na matozongi en forme avec Jésus-Christ to zana kimia. Merci beaucoup na zana plateau na zanga moko te na évangéliste beaucoup na ye mais zana ba casquette mususu boyebie na makamususu mais minga kolobezalité na opesa invité na ngai. Bonjour. Bonjour frère Ponce. Boni mosala nzambe. Oui, mosala nzambe zo kende par la grâce de Dieu. Mais comme ça batebele mingi ba yoka évangéliste. Bon, c'est tout à fait normal hein, parce que makambo nzambe ba s'inventar na ngote nzambe nde muta pona ramutu. Nzambe zo aponio a opesa yo toute capacité ou permettre yo au servir na kati elanga na ye. Merci beaucoup na bande konyoso obozolanda biso balobi ne zappez pas par rapport sujet de lango les ali motuya batu mingi ba mitungisa maka atusala boy azongisa boy mais ezopesela été mais lelo sujet na biso ezali avant to ke na sujet na biso to kopesa évangéliste Anderson pour par rapport avant banda to ke na losambo. Merci beaucoup. Vraiment prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, nous vous recommandons cet instant entre tes saintes mains. Accepte par ton Saint-Esprit, toi qui es le Père des esprits, de nous accorder, Père d'amour, ta présence dans ces lieux, car ta parole nous dit que ta présence, c'est l'attente totale du diable. Seigneur, conduis-nous par rapport à ces messages qui doivent être prêchés ce matin pour le bien de ton peuple, pour l'édification, pour communiquer une grâce, pour éclaircir un peu les choses en ce qui concerne la spiritualité dont nous nous sommes focalisés pour toute notre vie. Accepte de toutes grâces au nom du Seigneur Jésus-Christ que la paix, la tranquillité accorde, Seigneur, d'ouvrir, Père d'amour, l'écoute, l'entendement et la compréhension de toutes les bien-aimés qui auront à nous suivre en ces moments. Sois loué, sois glorifié à perpétuité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Maman, papa, Zwabi, Kinayo, Benga, Bana Bazali. Baza musika benga bango ba to vanda enseignement kitoko eza kitoko malgré to yokonte menga nena sentir déjà makambu eza kitoko na yiko luba évangéliste si je na biso ya mokolo lelo ezali. Donc le lot tozo parler sur la communion du Saint-Esprit le lenge tozali bana nzambe et sengel na biso toyeba le lenge nini sengel to tambola na nzambe. Merci beaucoup
cordon motuno na ngai ko kozala par rapport na sijo leki na kopesa ngai o leki na kopesa banza biso bazolanda eza na ebele alobaka asa communion avec Dieu mais azo sambela mais makambo na ye ezo simbani. Premièrement, déjà pour que tout soit clair, la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30, je lis au nom de Jésus. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de la méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On nous dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit azali nani? Saint-Esprit azali homme spirituel. O nzamba pesi biso lokola musungi. Vous savez, quand la Bible nous interdit de ne pas attrister le Saint-Esprit, donc c'est qu'il y a trop de risques au moment que le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit dans nous, il nous est donné comme un bon conducteur, comme un bon guide, comme un bon consolateur, comme un bon révélateur. C'est un esprit de Dieu dans nous. Mais mutu oyo azali mwana na Nzambe, oyo azokomi pesa na kati ya losambo, esengeli ayeba nandi ne molimo mosantu kati na ye. Lolenge nini esengeli na ye kotambola elongo na molimo mosantu yango. On nous parle que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bana na Nzambe esengeli na biso koyeba ke molimo mosantu aza na mission munene na kati ya vie na biso batu. Parce que lelo tozoloba boye sans Saint-Esprit, mais le monde vraiment est déjà ravi ou sous l'emprise de l'ennemi totalement. Il y a des vrais serviteurs de Dieu, il y a de vraies filles et fils de Dieu. Oyo bazo talela Nzambe, bazo compter na Nzambe et puis Nzambe baza ko se manifester kati na bango. Mais il y a de ces oyo bazo sambela Nzambe, mais bazo sentir Nzambe te na kati ya bomoyi na bango, na kati ya vie spirituelle na bango et puis na kati ya mabota na bango. Mais na koyebisa biso na tongo lelo que c'est le Saint-Esprit nde mutu oyo azotia biso en liaison ou en relais na Nzambe. Mais sengeli na biso koluka koyeba lolenge nini tokoyi kobate la communion yango na molimo mosantu. On nous parle ici que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ce qui déjà que lelo tozali bana na Nzambe parce que to botamaka chrétien te mais to komaka chrétien. Ce qui déjà que to yambi kolo Yesu na kati ya bomoi na biso lokola mokonzi pe mobikisi na biso esengeli na biso ko banda ko luka siko ko bongisa bo moto yango. Parce que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, toutes les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Et sengeli na biso tonto yambi kolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na biso ko welela te d'abord ko luka le bien de ce monde. Kowela d'abord ko bongisa bo moto yango oyo tozalaki na yango avant na kati ya mokili lelo to komi nango na kati ya Kristo esengeli koluka ko banda ko bongisa bo moto yango lolenge ke makomi lobi na biso ke chercher premièrement les royaumes des cieux et non ce qui est du monde. Les royaumes des cieux, on parle c'est la justice, la paix et tout consort. Et Seigneur Nabiso Kuluka d'abord communion ya Saint-Esprit parce que la seule moto oyazo tiabiso en communication na Nzambe, c'est le Saint-Esprit. Soki to bandi ko bondela
sans Saint-Esprit, tozo kusala ba théâtre, tozo sala ba distraction, ba lobi na biso n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Makanisi na biso déjà, étant que moi Nzambe, au moment que ça dans le mal, le Saint-Esprit est attristé. Misu na biso oyo tozo talela. Ce qui misu na biso est toujours fixé vers ce qui est mal, ce qui est péché. Toujours quoi attristé molimo mo santo. Mitema na biso tango ezo méditer makambo na kati. Ou ezali ya mabe, Saint-Esprit azali attristé. Matoi na biso oyo soki ezo kofanda kaka nesika oyo makambo ya malamu tendezo lobama. Molimo mo santo azali attristé. Monoko na biso surtout. Ezo bimisa maloba ya kitoko te, molimo mo santo yango azali attristé. Parce que la Bible dit biso qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, aucun propos insensé. Donc, souci ezali nini ndeko pense. To matisa o ezali niveau na biso ya bonzambe pour que to koma pene na nzambe. Parce que nzambe azobisa biso que soyez mes imitateurs. Parce que nous prions un Dieu qui est bienséant. Quand on parle de la bienséance, donc nzambe doit former moko etant que nzambe. A changé à côté, le lot a commis rouge, l'eau a commis bleu. Donc c'est un Dieu bienséant. Donc à sa forme, comme la Bible nous dit que son trône est inébranlable. Donc nzamba boujaka te. Mais surtout taliban na nzambe na biso ya lelo, hormone lelo za rouge, lobi za bleu, lobi za na monde, lobi bimi moke. Un Dieu bienséant, un Dieu bienfaisant. Donc Dieu fait que le bien. Dieu ne fait pas le mal. Donc et sengeli biso pe bana na nzambe. Oyo tozui molimo santu na ye et sengeli na biso ko marcher dans le bien comme notre Dieu est bienséant. Dieu fait que le bien pour tout le monde. Un Dieu bienveillant. Dieu veille sur nous. N'aurait besoin de penser nzamba veillera na biso makasi. Ko le quand même qui est kenge o biso mo tozara na ona bomo na biso. Donc Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Mais Dieu veut à ce que le Saint-Esprit que nous a donné, azala opérationnel, azala agissant et manifeste. Parce que le Saint-Esprit que nous parlons ici, il parle. Le Saint-Esprit, il écoute, il agit. Mais comment est-ce que quelqu'un peut déjà faire 5 ans dans la voie de Dieu, 10 ans dans la vie chrétienne, 15 ans dans la vie chrétienne, mais il n'a jamais entendu la voix du Saint-Esprit? Mais cordon, ce que tu as dit, Olobi Mouto a sali déjà 5 ans, 10 ans. Nana yoka mungonga Saint-Esprit. Sikoyo, ezani, le sambo naye, oyazo sambele. Yesu akana to banet na plafond yanda kunaye, otoka Yesu akana porte melikolo et comme raté. Le grand problème c'est quoi mon frère? Le Saint-Esprit est attristé. Quand le Saint-Esprit est attristé, la communion est rompue. Tant que communion est comme rompue, vous avez du mal à communiquer avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne fait que ce que Dieu lui demande de faire sur la vie d'un chrétien, sur la vie d'une personne. Quand on est dans les mauvaises pensées, quand on parle mal, quand il n'y a que des mauvaises choses autour de nous, le Saint-Esprit est attristé. On nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été zélé. Donc, après ça, biso fa fanda na biso, kino suka ya makambo nyonso. Tango ya koneto mana biso, molimo mo santo nde muta ko sala musala. Tango bazolo bake ba misusu ba koneto mate, donc la personne là n'a pas le Saint-Esprit opérationnel dans lui. La personne là a beaucoup attristé le Saint-Esprit, la communion est rompue, il est privé de la gloire de Dieu. Ndeko wana oyo azomona manifestation ya Saint-Esprit te. Faut attendre d'abord bon moto na ye, lo lenge nini parce que essayer na biso avoir une bonne marche, une très bonne conduite, une très bon comportement étant que les enfants de Dieu, et une très bonne attitude, surtout l'attitude. Une très bonne agissement,
une très bonne manière. Parce qu'au moment que Mouta Sambela, mais sa façon de parler, sa façon de répondre parfois Moutou sur quelque chose, au moment mais les chrétiens en question plutôt, alors se rendre compte que j'ai un Saint-Esprit dans moi qui n'est pas compatible dans les cambo dans sala. Parce que la Bible pas, c'est grave ça. Oui, c'est grave, je vous dis la vérité. Parce que vraiment notre Dieu regrette beaucoup. Donc le Saint-Esprit appelle ça Melibiso, Azo Sengabiso, une très bonne attitude, surtout sur l'attitude. Vous voyez ce monde ici, Batobaza plongé vers le péché. Mais quelle est l'attitude qui o esengeli ke bana na nzambe bazala nango omona ke mwana nzambe akotaka ba mabondeli ba retraite asalaka penza makambo yeza pona lokumu nzambe, mais il est influencé par le péché, il est influencé par le monde. Mwana nzambe omona ye azo yemba na ye banzembo ya mukili otobenga ba musique profane. Ce n'est pas normal. Il faut se la focaliser sur ce qui est de Dieu. Il y a des adorations, il y a des louanges, il y a des très belles cantiques, même dans la Bible. Il faut vraiment omikomisa mwana ya nzambe totalement pour que pesanzela na molimo mo santo abanda ko travailler katina yo, parce que Saint-Esprit yango na katina ye, il y a trop de choses. Oui, sengeli banda ko bima katina biso pour que banda ko tombola bo moto na biso sur tous les plans. Saint-Esprit azakati na biso teke pour tous la kaka bato yo baloko toza bana nzambe tozanga tokelela. Non, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Donc ma pamboli o to lukaka wana ezana maboko ya molimo mosantu, parce que dans le jardin d'Éden nzamba pesaki li pamboli na maboko ya mutu. L'homme a livré ça auprès de l'ennemi. Dieu cette fois-ci azo pesa yango na nzela ya Saint-Esprit. Molimo mo santu nde muta simbi mapamboli. O libala na yo, o voyage na yo, o promotion na yo. C'est entre la main du Saint-Esprit. Maintenant, il s'engile na biso ko luka ko battre la communion na ye, parce que quand on nous dit que aza zélé na biso pour les jours de la rédemption. Les jours de la rédemption, c'est quoi? Et ça, mon yo, tozo changer quand par rapport il y a état de vie auto zalaki nango parfois avant. Jour ezali ke mundeko oyo aza dans les soucis, aza dans la prière, ko sambela nzambe, nzamba pese musala. Tango azu musala ezali jour ya katisika mususu, ezali déjà rédemption déjà pour nayi. Muto yo azo botate parfois, muto azo balate parfois, nzamba sali abali aboti à voyager comme abandé kuluka voyage. Ils allaient jour et à rédemption. Muto yo parfois oyo abandé kuluka yo kamungongo ya Saint-Esprit. Saint-Esprit bandako se manifester na katina ye. Molimo mo santa bandi ko loba, abandi ko sala. Ils allaient jour et à rédemption. Le Saint-Esprit, mon frère pense, a un grand travail dans nos vies. Mais le problème est que nous devons se focaliser dans la parole de Dieu pour savoir comment se conformer par rapport à ce que Dieu nous attend à faire. Saint-Esprit a pesame libiso, ezaloza nani. Saint-Esprit a pesame libiso. Mais ayaka na kati na biso lokola mwa graine moko ya muke. O esengeli na biso tango to bandi mena kokota na kati ya vie yango ya molimo. Nde Saint-Esprit abandi kokola, nde Saint-Esprit abandi mena ko bimisa biloko oyo eza kati na ye na bomoi na biso bana nzambe. Donc cordo, excusez-moi que ezana mutu mususu azoloba kama Saint-Esprit, mais azalaka azokende église, azokende ko prier, azosala boye, azosala makambo, mais aza toujours kaka na makambo yo ya koyina batu kokanga batu bandoki, azana mbongo mutole la pasi azopesa te. Wana ezali différence nini wana? Bon, omoni vie chrétienne oyo tozana yango ezosenga biso d'abord kolinga nzambe puis komitika na maboko ya nzambe,
Parce que Mouto Azali toujours influencé. Ce sont des attitudes. On appelle ça les attitudes négatives. Donc, attitude fait à la positive pour Nzambe parce que Saint-Esprit ko yebiso on de ko pense zo salaire na wana tindela borfelin. Nzambe lobi que zo salaire na yo wana tindela ngo borfelin ko meka ko simbate. Mais parfois tu peux te dire Saint-Esprit lobi na boy. Ce qui est une attitude positive au croyant qu'en Nzambe, tu vas le faire parce que tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire après. Mais Mouto ya yebi kutu molimo mo santo ngote. Oyo yo kakaye même pas. Ataba lobeli arosala te parce que en lui le Saint-Esprit ne la domine pas. Or Saint-Esprit ne sengela la guide. Saint-Esprit ne sengela la conducteur parce que na mukanda il y a Exode 23:20 balobi na biso, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Nzamba pesi biso molimo mo santo po tambusa biso akomisa biso kino na esika oye sa bongisa. Mais balobi na biso ni na sekuna ne lui résiste point. Il faut totanga yango calmement. Donc c'est dans le livre de Exode 23:20. Je crois que bandeko bazolanda biso bazwa makomi. Exode chapitre 23 le verset 20. Je lis au nom du Seigneur. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Donc, il faut que moi, Nzambe, avivaka na seya présence ya Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit a dit tous les dangers où il la moto na journée. Ayebi tous les dangers oyo Mungu nazo préparé pour la semaine. Tous les dangers oyo Mungu nazo préparé pour na mbula mobimba, pour na mois mobimba. Donc azali aide moko exceptionnel pour na biso bana Nzambe. Azali aide moko oyo je ne sais pas na comparer na nani. Donc balobi na biso tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix, ne lui résiste point. Balobi na biso, écoute sa voix et ne lui résiste point. Mais maintenant, si yo bonde laka, oyo kaka mungongo na yete pour orienter yo même, pour guider yo, pour que amema yo na lié yango eza préparé par le Père. Balobi que écoute sa voix et ne lui résiste point. Il y a des personnes qui font le péché autour de la lingala nanko. Soto kena mukanda il y a hébreu. Balobi na biso que bazo pekisa biso ba péché volontaire. Balobi que un péché volontaire il y a plus de sacrifice pour le péché volontaire. Pardon, excusez. Péché volontaire signifie quoi? Ezali ndeti asali mabe ya ndenge nini? Péché volontaire ezali mutu oyo ayebi déjà vérité mais il fait le péché. Donc aussi a teyami parce que toujours landa toza bato tokenda ka église. Na église baté ya biso te ke fubosala kindumba loba amen. Non. Bati akabiso ke tozala bato yo to marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Mais muto ya yebi déjà bo solo wana. Quand il fait toujours le mal, il y a plus de sacrifices à faire. Donc ils ont sous na gêne te. Ils ont sous te font na côté ma bonne li à 100 jours te. Donc quand tu fais déjà le péché volontaire, donc yeba yango quelque part, on a déjà écarté. Quelque part, on a déjà écarté parce qu'ici, on nous parle, tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix, ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Ah, Bible ba bien que molimo mo santu akolimbisa masumu na biso te. Donc masumu na biso ekotikala. Mais natango masumu ekomi mingi. Tokomi batu ya iniquité. Tant tokomi batu ya iniquité, tokomi batu ya sengé na biso ko vivre musika na Nzambe. Voilà combien toko perdre oya mutu ya Nzamba pesi na ebiso ya ofele sans ko fute la mbongo. Oyebi vi o toza nango ndeko pense.
eza automatique soki kaka tozotambola selon nzambe soki nzambe proclama déjà depuis na livre na ye parce que bible ezoyebisa biso que Dieu a un livre dont tout est inscrit les jours qui nous est destiné nzambe aza na livre oyo nyonso esengeli ekomela vi na yo ndeko Ponce ti oza wana soki ozotambola no kaka selon nzambe ekebanda kobeta tikotaka soki kaka ke nzambe atia déjà programme na ye ke le 30 juin na 15 heures Ponce fa azala élevé nzambe akozela kutu teke koma 16 heures parce que si elle yebi déjà que le 30 juin eza jour ya Ponce fa azala élevé donc ba angelou ba kozala déjà engagé na service Saint-Esprit a kozala déjà opérationnel pour opérer rédemption ya vie ya ndeko Ponce. Même le monde des ténèbres connaît que les 30 juin Ponce fa azala élevé. Maintenant le monde des ténèbres fait en sorte que démons, les esprits mauvais, mais quand tu es ferme avec Dieu, comme la Bible dit que c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Ferme nanzambe. Même au liété, vie silité, ce qui au liété, hein, de réponse. Ce que nous avons nanzambe, osana Saint-Esprit na yo, olemba ba fufu. Okolemba bafumbwa okolemba biloko kolia parce que nzamba kopesa oyo yango ya kofulu kisama nzamba koyoka soni te mukileza ya nzambe bibezo yebisa biso ke nini o biso tokopesa nzambe parce que tout eza ye osomona pom toza nango c'est seulement ya ko garder communion avec le Saint-Esprit balobi na biso ke ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Donc, kombo ya nzambe za na kati ya molimo musantu. Tango ozo tambola na Saint-Esprit en communion, ozo tambola na lo lenge sengeli, ozo tambola na nzambe, ozo kende na ye. Balobi, mais si tu écoutes sa voix, si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Sokozo to samolimo mo santo bozo tambola bien balobi ke sokozo to sayozo yokaye penza si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tes ennemis bitumba o ya molimo eza musunité parce que la Bible nous dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les dominations les principautés de ce monde de ténèbres. Nanyo yo pasteur nini akobunda na ba principauté ya monde des ténèbres pasteur nanyo akobunda na organisation satanique ya diable azate c'est Dieu qui fait ça mais Dieu agit par rapport à la crainte otoza nango pana ye parce que nzamba koki jamais ko s'engager na combat oyo ya muta masumu nzamba koki jamais ko s'engager pour na atombola moto ya zo vivre dans n'importe comment non parce que nzamba sana bana na ye et sengel na biso komi kotisa vraiment na kati ya communion yango ya Saint-Esprit parce que Dieu dit que je serai l'ennemi de tes ennemis omoni bato to mona comme ennemi ya ko mona boy mais auto yebite parfois ils sont très dangereux mais Dieu dit que je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires donc nzamba yebi ke na kati ya bomo ya muto il y a des combats. Ce qui te yebi Saint-Esprit te, ce qui te luki pete que te tambola communion na ye. Mais ba combat oyo nyonso mongu na yo fina biso. To bando kolelaka ba pasi minyoko ba problème kili tozo balate tozo botate tozo musala te parce qu'on ne connaît pas celui que Dieu nous a envoyé comme conducteur comme guide mais biso kino esiko esengela biso ko comment parce que nzamba yebi ke vie ya Ponce na tracé yango boye avant Ponce akufa et sengeli nyonso na tiapo na bomoyi na ekokisama. Là c'est la position de Dieu. Même le diable le sait. Ce qui toujours tel na biso nzambe toujours marcher en communion avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Dieu dirige dans les ténèbres et dans la lumière. Nzamba ko pesa ordre na monde des ténèbres que ko banda lelo yo monguna tika vi ya ndeko tsongolo pakala. Le diable va lâcher. Mais au moment que nous marchons selon nous-mêmes, ndeko za la passe.
ndeko zala vraiment très difficile pour Nabiso parce que Saint-Esprit yango na kati na ye il y a trop de choses. Donc Saint-Esprit aza na ba don, il y a Saint-Esprit na kati na ye, il y a 12 dons et puis il y a 9 fruits de l'esprit, surtout dans les fruits du Saint-Esprit. Oyebi ndeko pense moko total ka ndenge mokili ezo ko évoluer toyoka pasi. Saint-Esprit kaka oyo soki to garder communion na yete ezali pasi pona biso. Ezali pasi pe mawa parce que na sima na yende toza ko bénéficier na oyo ezali comme héritage oyo esimba mina maboko na ye. Parce que la Bible zo yebisa biso ke na nzela ya mulimo musantu nde mabondeli na biso nzamba azo yoka yango et puis azo comprendre yango. Oyebi na tongo le tongo nazo sambela nazo komi lobela nzambe vraiment zakara nzambe. Parce que balobi ke molimo mo santu nde moto priaka pona biso par des soupirs inexprimables. Oyebi eloko moko toteyaka yango pe mingi tango za en communion te na Saint-Esprit. Yozo sambela nzambe ke nzambe pesanga mbongo mais Saint-Esprit sengelo pardon pa nzambe. Parce que azo zone étape ya masumu. Azo zone étape ozo mériter te ke fallait ozwa mbongo pa nzambe. Po nzambe pesanga mbongo. Batebe ba yebite ke nzambe pesanga. Nzambe so ba peso mbongo peso mbongo. So ba ngindisa o ngindisa yo. So ba peso prado peso prado. Pa nzambe Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Oui. Donc, que rien n'est impossible, c'est à tout. Et ça, c'est pour na makambo limo te. Na katia bonzambe, il y a de l'argent. Na katia bonzambe, il y a la fortune, il y a des richesses, il y a des matériels. Na katia bonzambe. Donc, kotambula na molimo mo santu, nde okokoma rassuré par rapport ya bo moyena yo. Même bato ba choli yo, même bato ba fingi yo. Saint-Esprit ko yebiso ke ba obetelo maboko. Saint-Esprit oyebisa yo ke batouana bangonde babando ya kofuka mela yo. Il est le conscient que beaucoup de peuples de Dieu sont dans des problèmes. Pas problème et envahir bana nzambe makasi minkoleka. Mais Saint-Esprit, il est le vrai consolateur où il a consoler yo nangai ke zala na kimia parce que zali moment moko ezanango pendant quelque temps. Ezali moment moko oyo ko umela te. Nzamba sali yango pour que accomplir eloko songolo pakala. Nzamba lobi eloko moko te ko komela biso sans ka révéler biso. Obi, ceux qui tous en communion na Saint-Esprit, il y a trop de risques pour nous. Bien que nous sommes pasteurs, bien que nous sommes évêques, bien que nous sommes révérends, bien que nous sommes messieurs l'abbé, bien que nous sommes qui, si nous ne sommes pas en communion avec le Saint-Esprit, parce que il ne pardonnera pas vos péchés. Ma soumouana et que bandoko beta biso. Boko kama pasteur munene beta likambasali. Le pasteur, bien qu'il a la chair, mais il n'y a pas la communion du Saint-Esprit. Saint-Esprit nous annonce en avance ce qui peut arriver. Saint-Esprit ko tinda yo pense ndeko pense te que no kwena masumu. Non. Saint-Esprit ko yebiso que il y a un danger. Il y a une piège qui est devant vous. Il parle à tout moment. Ngana benga kaye auditeur silencieux. Poyo kaye fozala muta kimia. Parce que tant lobaka na kimia nyonso. So koza muta kizunguzungu, muta trouble, le Saint-Esprit c'est un peu difficile oyo kaye. Donc toujours lobela communion ya Saint-Esprit oeza mutuya mingi pona biso bana nzambe. Vraiment nazane sengo mingi pona message ndeko pense. Vraiment nzamba pambola. Merci beaucoup ndeko nyonso oyo auti kolanda biso na message oyo ezali message moko très profond. Ezana mingi eloko mo te ko soulever. Olobi soki muto asayi lisumu mais Saint-Esprit a pardonné kango te. Ezana kati ya mukanda ya lik. Balobi ko finga no Yesu. Okoza bolimbisi nango. Mais soki osumu contre Saint-Esprit, balobi eza impardonnable. Il y a un danger na sima Saint-Esprit wana. Nzamba ko tinda yete parce que Saint-Esprit ne mutasa ko opérer na moment dans le monde entier. Saint-Esprit ne mutasa ko empêcher coronavirus to tungisa ba payer belé. Mais ceux qui tous en communion na été, ceux qui aussi ba ndeko mingi bazana ba poto. Pas na bango bon, c'est
poto lola Saint-Esprit longa kuna. Oh yende mutapesa melio bien kozova en Allemagne. Yende mutapesa melio bien kozova en Angleterre. Si tu négliger, tu auras des dangers. Tu auras des risques, tu seras exposé. Parce que la Bible est s'auto-scandaliser Saint-Esprit. Tant que tu as la soumu, tu as rendre faible. On les rend faibles comment? Il ne va plus se manifester là où ils doivent se manifester. Donc il commence à observer seulement. Si on l'attriste, il ne va plus agir. A comme kotala yo otambo sa vie na yo ndengo lingi. Maintenant les gens aussi ont du mal, il y a ça la formulation et la prière pour demander la réconciliation du Saint-Esprit. Parce que Dieu a mis des voies où il peut permettre biso tozonga en communion na Saint-Esprit parce qu'on vit encore non de koufité. Le joie que m'deko ya somo qui parfois na âge à 15 ans attristé Saint-Esprit. Balobi que péché wane vous allez pardonner te. Mais mutu wana soka lukite que akota na voie ya réconciliation. Il y a une prière de la réconciliation. Il y a une prière de réparation. Il y a même les vexés. Il y a des passages bibliques. Vous savez quoi? Ce qui s'est passé dans Mokaya Daniel. La Bible dit que Daniel avait vu que parce que le monde devait, son pays plutôt, sa ville devait être envahie par l'ennemi. On dit que Daniel, mon santoua, alobi que nzambe limbi sa peuple nangai, limbi sa pengai. Il a commencé par la confession. Il a commencé plutôt par la repentance, par le renoncement. Parce que dans les renoncements, Moutou a rejeté, a regretté, ou a ça comme mal. Donc, il y a la réparation, plutôt la réconciliation, et Singeli Kolukako se réconcilier na Saint-Esprit pour que communion est comme maintenant stable. Pardon, merci beaucoup. Tu que soit des péchés mogo oezaka et libéré et puis ça a musika ya mutu na Saint-Esprit même des péchés au mutu musu ayebité. Et tana ebele ba yebité abi ah ngana nazo sala makambu nazo sambela Saint-Esprit mais emsu na sali ka mona yebité et meminga lelo na koma musika na Saint-Esprit. Quel moi des péchés ta toi péché mutu mi bali mobeko la kisabiso. Oyebi ndeko pense surtout exemple ya bandeko bazana kati ya prison. Et là on y est koti bon na kati ya prison. Il y a que deux choses. Il y a que le parler, les paroles et les actes. Ndeko ti si bon na kati ya prison. Otuna ndeko yo sala yeni poko ta na kati ya prison. Ote na lobaki loko bo. Ndeko bongo yo sala yeni ote na yibaki. Il y a que deux choses. O ezo kota na kati ya prison. Donc avec le Saint-Esprit, selon question l'autre koloba, et Seigneur Nabiso, ko bongisa o ezali ba acte o tozo posé. Et puis les paroles o tozo bimisa na kata bible bonabiso. Ce qui ba acte tozo posé, ezama be vis-à-vis ya Nzambe, Saint-Esprit azali très attristé. Il y a d'autres actes même oyo ezako scandaliser Saint-Esprit. Il y a des paroles, oh, bimisiango boye, Saint-Esprit, automatiquement, il est attristé. Donc, moutoufa banda maintenant, ko contrôler ba parole. Au moins, tongo déjà moutazo linga nzambe. Nzamba bongi sara moutou, ndeko. Okoro salozaki ne lobeli ya mabe, mais nzamba bongi si maloba katina yo. Parce que langue o zomona o Bible bien on a mukanda ya Jacques que c'est le monde de l'iniquité. Na kati minoko na biso ma bezali, ma sumu ezali. Siko faut ça l'effort que monoko yango ebimisa kaka maloba ya malamu ndenge bandako pesa lokumu pona Nzambe. Ilo ke to sala biso passe ezali nini. Chaque jour ndenge Nzamba zo pesa biso vie ya ofele. Et Seigneur na biso to sala ka le bien jusqu'au soir. Nde toza ko amagaziner o ezali énergie à makasi. Parce que o ezo faire vivre le diable c'est quoi? C'est le péché. Si le diable zo douma na monde parce que masumu eza la hauteur. Nde zo pesa énergie aza ko agir penser tant que diable.
Mais si nous, enfants de Dieu, nous faisons que les biens, les biens, les biens, les biens, les biens, ils ont matsanzambe katina biso. Tant nous avons bisanzambe, Dieu agit automatiquement. Mais quand il y a que le péché, nous avons du mal. Parce que la Bible nous dit qu'un homme animal ne reçoit pas ce qui est de Dieu. Homme animal, c'est qui? Motoyo, azo tambula na via bunyama. Oazo yebate ke o ezali lisumu. Oh, ezali malamu. Donc, azotambola lokola animal, lokola mbwa. Aébite que balobi déjà na mukanda na nzambe que un homme animal ne reçoit pas ce qui est de Dieu. Donc, mutuana akubandaka kolela, 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 kufina kolela. Parce que ami lukite que na kende pa nzambe, nzamba bongisa ngai. Nzamba bongisa ka batu. Ako changer yo bo moto na yo. Ako changer lobele na yo. Ako changer fandele na yo, ako changer salele na yo, nzamba zana toutes les possibilités. Pesa nzambe tant abongisa yo oliko wele la mapamboli, oliko wele la mabala. Parfois nzamba yebi ki yo koba na 2025. Mais lelo yo parfois tout ça na 2020 ozumi bomanzoto kota jeune, o sala boye, o kota retraite, mangengenge, luzizila. Tout que la nzambe tant to garder des communions na Saint-Esprit. Saint-Esprit, ok, lelo ozonginda. Si ko fotala ege ya ndenge nini. Oyebi mukolo moko tuuti mabonde linde ko penser. Tokutani na ba pasteur to sangana na bango, moko ebisinga directement que lelo nzamba zo peso mbongo. Abi na mona maboko no mbongo, jour ngom piaka ya kusakana te. Mbongo ati ezati. Oyebi ke tokomi abi nzamba lobi fozwa ka mbongo lelo soki ozwango lobi retard bata mokili mais nzamba lobi lelo kaka fozwa mbongo nazaki na miso bate belé alobi prophétie wana na miso plus de 25 personnes bato lobi mutala muna mpiaka makase boye ba prophète mususu vraiment tongo boye prophétie à 7 heures juste tokomi kaka 10 heures idée zati on est à ciel ndem mota salaki déjà na calendrier que jour wana avant 12 heures faut bête to komika ka 10 heures oza wapi bima boye zonga boye na ki place wana zoki mbongo belé na moni pena ke oui nzamba basaka na ete to na zonga ki na sangisi bandeko wana na esi bango lokola o benga na kin droit de l'œil na pesi bongo doit babi azoki pena mbongo ngo seki pena fauteuil nzambe donc bandeko basanta ike donc nzamba zana makamba bongisela ba tumuta yebi na eti tout ça juste si nous gardons la communion avec le Saint-Esprit Dieu va commencer à faire des choses au biso tozana ngona makanisité parce que la Bible nous dit que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons oui maintenant ce que au-delà de ce que nous pensons wezo yakakate fotomitala lolenge ni tozali vis-à-vis na nzambe parce que nzamba zana au-delà oyo fa sala pona biso mais sikoyo même litanga tozomona ngote fotomitala est-ce que nzamba zo sepela na biso to nzamba zo sepela na biso te parce que ceux qui toza déjà privé à communion à Saint-Esprit toza musika na nzambe tozo belela nzambe tozo tia makele la pamba oh Saint-Esprit yende moto na héritage Saint-Esprit ye moto simbi makambu nyonso na maboko na ye toti que la Saint-Esprit place na ye atambusa biso parfois ko komi lobela ce Saint-Esprit on rotikele place en ndenge nini c'est ça le problème banda ko bondela yebisa nzambe na lingina banda ko zala conduit par le Saint-Esprit pas que na mitambusa selon makanisi nanga selon molimo nanga moko selon mayele nanga mais na banda ko mitambusa ma selon Saint-Esprit Saint-Esprit va venir parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Nzamba ko pousser Saint-Esprit David a zoyebisa nzambe quelque part na Bible pour sumuka ki yepesa ngai un esprit de bonne volonté pour soutenir ngai. Donc David a zoyeba que notre Dieu est le Père des esprits. C'est toujours possible ya pesa ngai molimo oyo kusunga ngai et fortifier ngai na zonga. Parce que toza censé yako tambula selon nzambe na nzela molimo mosantu na ye. Ce qui Saint-Esprit a zaté, vraiment, ils ont passé na mawa, de pense. Ils ont passé na mawa, vraiment.
Merci beaucoup tokomi kokende na suka ya émission na biso bana nzambe toyebe belé baleki na ko bénéficier par rapport ya ba piste corridor de kosenga on a besoin de deux pistes car mi balé ou ko orienter mutu akoma na contact avec le Saint-Esprit. Tout ça la 4 des kotoyo totineti mi balé out na Bible mi balé out na orientation par rapport ya prière pour na bandeko oyo bazolanda biso ça bandeko musu komi tungisama na koyamba ndenge nini pona koma a communion avec Saint-Esprit bana ndenge nini na kosala ndenge nini ba orientation ezali Bible yali pe na ba prière ezali mutu ko kolanda yango comment. Donc je crois que esengeli na biso to salela oyo makomi lobi na mukanda ya livre ya Josué chapitre 1:8. Balobi na biso que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Balobi ke kuna nde bisika tokotambola lolenge ya malamu. Tokotambola te ke tokokene na gauche ou na droite. Parce que derrière la parole, le Saint-Esprit agit. Donc tozotambola selon le loba ya Nzambe, nde molimo mo santo aza koopérer na kati na biso. Donc tolinga ko sambela, plutôt tolinga ko s'attacher na Bible ozomona oyo. Na sima ya ko méditer yango jour et nuit, le Saint-Esprit voit. Le Saint-Esprit approche. Le Saint-Esprit renouvelle la communion. Le Saint-Esprit commence à opérer. Le Saint-Esprit commence à parler. Tant qu'à tout s'attacher, car on a méditer parole. Parce que médite les jours et nuits. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras. Parce qu'on a besoin de réussir. Maintenant, c'est lui qui est derrière cette réussite-là. C'est le Saint-Esprit. Tant tout s'attacher à la Bible. Parce qu'il y a des gens qui prient Dieu, mais ils ne méditent pas la parole. Donc, bazaba ndeko na biso kati na kondima, mais esengeli ko bongisa makambo nzambe. Moso tuzuke na makambo nzambe mutema moto wa toko zwate o nzambe bombeli biso. Parfois tokota le pambo lyango na musika ketala makambo fale komela biso yango na meto suki awo. Zwatana yo kulinga nzambe ndeko. Zwatana yo kuvanda na nzambe. So ozana bezo ozaka na bezo kuma mutu munene mukeli oyo nzamba ko komiso ngo donc dans 30 minutes a komiso mutu munene baba munene yange oui a komiso mutu munene pour opesa ki nzambe tana ye nzamba bane ko yibisa brame na ko salo mutu munene aba mazaki munene mutu munene te ayiba na gite mais nzamba komisi ye mutu munene zo lokola ke yuti na parfois Brazzaville ou no Gabon mokoti na beach boy nzamba yibiso ke na ko peso mboko. On peut poser question au sangango ndenge nini mais nzamba yebi parce que za ko landi sama na promesse na ekat na bomoyi na yo la prière ezali eloko esengeli motoyo aza mwana na nzambe esengeli ko prier motoko la David la Bible nous dit qu'il priait 7 fois par jour. David azalaki sacrificateur prêtre roi. Mais il a 7 fois par jour. Il avait tant d'occupations. Mais il prenait son temps dans la présence de Dieu. Et Seigneur la biso ko bonde la. Ko yebisa molimo mo santu banda ko lakisa ngai lo lenge ya ko bonde la. Parce que toyebi ko bonde la te. Bible biso que nous ne savons pas ce qu'il nous convient à demander. Muto yebi ko bonga so na yebi sika nzambe likambo ezaka pampa te Saint-Esprit ke ndaka corriger yango na biki rouge abungisi prière yango akotisi yango siko pa nzambe tata ndi a répondre biso ko bondela ndeko na mabondeli oyo nzamba mona ke ozoluka okoma ko tambusama na molimo musantu. Au lieu que ma bonne de la tirer vers les besoins. Non. Biso que les besoins c'est après. Parce que ceux qui disent que ma soumouezali, les besoins sont bloqués. Les bandes de communes, ils prier ou ils formule prier quand il y a déjà le mal. Dieu n'écoute pas. Parce que dans la prière, il y a 3 possibilités. Il y a
nzambe alobi nazosala nakosala et puis nakosala te. Tant nzambe alobi ke nazosala, Dieu sait qu'il y a une urgence. Ce qui mokili toyebi urgence bongo nzambe siko mutakela ki mokili. Nzambe yebi ke muto soki intervenir te azokufa gasiko. Dieu opère sur le champ. Parce qu'il y a des passages dans la Bible, que au même instant. Donc, quand on a tango comme miracle s'opère. Parce que nous avons dit qu'il y a une urgence. Si Dieu dit que je vais faire, c'est quelque chose, c'est prévu dans le calendrier de Dieu. Attends-là, comme Habakkuk. Zala toujours un poste. Ton poste est que tu continues à se remettre toujours entre la main de Dieu, à marcher en communion avec le Saint-Esprit, à s'attachant à la parole de Dieu, à s'attachant à la prière. Ça va arriver. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit plutôt, ça va toujours s'accomplir. Quand Dieu dit qu'il y a la troisième possibilité que je ne fais pas. Donc, parfois, yozo senganzambe, ezanango na vie na yote. Ça peut te faire du mal. Oui, parce que dans la Bible, il y que bana Israël baliaki mapa wezaki ya bangoti. Donc comment ki loko so makasi nzambe balobi ki ba pesa ki bango mapo ezalaki pona bato ciel. Ça les a créé des dangers. Ba opeso loko mobo o eza itanga mapona vie na ote mais et vous savez pas si quand on parle que le Saint-Esprit c'est le révélateur. Saint-Esprit est un révélateur. Très facilement. Mon vino eza boye. Ce qui loko boye komi ko sara boyete. Aza mutangisi. Saint-Esprit ko bongisa yo, akoyebisa yo nini nzamba zozela. Balobi que c'est lui qui sonde le cœur de Dieu. Vous avez un avantage, vous avez un relais dans Nzambe. Vous avez un avantage, vous avez un nino Nzamba Rosala en 2020. Vous avez un nino Nzamba Rosala dans 5 ans. Mais vous avez un avantage. Et c'est une abisso kokota penza kuna parce que komi kota na biso kuna na kata makambo Nzambe. Parfois, selon le plan de Dieu, Dieu nous doit les conduire à famille. Mais quand tu traînes dans le monde, quand tu traînes dans le péché, quand tu traînes dans les distractions, ose faire souffrir famille. Tu vas payer. Balobi que le sali est individuel. Si nzamba pesio mokumba parfois ya famille. Faut sala oyo nzamba zozela pona yo pon nzamba fongola yo. Pon nzamba mimoni sa sala oyo sengeli ko sala. Parce que na sima ya Saint-Esprit, il y a des dons. Tout le monde le loba ndeko musu bazo prophétiser, ba komba millionnaire. Mutu mususu abandika ko sambela sika. Saint-Esprit banika ko lakisa yebwe mbala moko prophète te dont il y a prophétie za ko se manifester komi sambala moko te à la place où nzamba yebeli ona noté ozomona problème na sima ya secrètement ya prophétie wana Dieu aussi peut fermer ça nzamba ko tika ope mais comme ozama yele na noté parfois ya makambo ngo ya nzambe et comme même parfois na mabe. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne répand pas de ses dons. Nous sommes pas sur dons, mais aller lentement et sûrement. C'est pourquoi la Bible nous dit toujours que mon peuple périt faute de connaissance. Il faut connaître Dieu. Comme Osée 4, chercher à connaître Dieu. Tout le kato yé banzambe. Saint-Esprit zawana nde mutako tangi sabiso penta nzambe. Nzamba lingi boye. Nzamba lingi boye. Mettons tous en communion avec le Saint-Esprit. Tout ça, c'est quoi? Je crois que je peux ça réponse place one. Ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit, donc il est sous contrôle du diable. Il est sous la domination de l'ennemi. Tant que sous domination, il y a ennemi. Mais comme il passe par la biso. Parce que l'ennemi pas naïe ezake mutoana aliaka bienté alataka bienté à venir nesi na kangi yango devenir nesi na kangi yango parce que il y a que deux choses que le diable poursuit dans nos vies. Le diable poursuit que le bonheur et la vie que nous avons. Vie no ka nongo za no ka boende ko pense ezalo zampi ake le diable en a besoin.
Oui, ça a besoin que moto n'enga zo vivre ka telemi voilà tika ta sapatu wana simple. Ça a besoin ya vimi wana zwango. Il poursuit que c'est des choses, la vie et le bonheur dans la vie. Le bonheur là, c'est ce que Dieu a donné pour nous accompagner pour la vie. Le mariage c'est un bonheur, le travail c'est un bonheur, les enfants c'est un bonheur. Donc il n'y a que des choses. Maintenant, les gens qui vivent aujourd'hui tels que nous sommes vivants là, les diables, la plupart, le bonheur est déjà volé. Mais tant que les diables voient déjà ce qui est en toi. Parce qu'il n'a que 3 verbes. Voler, égorger, détruire. Ce qui déjà ça y est déjà. Montikali vite. Si koyo bato ba sortu wana mulimo mo santo sana musala munene parce que yibisi déjà oyo ba pesa ki. Comme Adam avait fait voler bonheur na ye pa ya munguna na jardin d'Eden. Sikoyo bazolo ba ke lelo yo bonheur wana espesa mi libiso na nzela ya mulimo mo santo. Au moment que sikoyo ke yo nzamba tiango kati na yo ozo ko livrer vie na yo pa ya munguna yo moko ma vie na ye. Et ça n'a pas tout mon sous bah oui c'est peine que yo faut que ta prière sorte boy. Donc il a kisi ke oyaye et ça musika makasi. Donc faut nzamba kende ko libérer yango. Parce que prière seulement autobengi prière. Il y a 4 axes pour la prière. Le premier axe c'est la repentance. Dans la repentance, il y a trop de détails à l'intérieur. Je crois qu'on va partager ça même à la prochaine. Il y a le premier axe, c'est la repentance. Le deuxième axe, c'est le pardon du péché. Quand on se répand devant Dieu, il faut savoir demander le pardon sur cette repentance-là que vous avez fait. Parce que la repentance, c'est juste avouer à Dieu. Comme c'est un Dieu de paix, à kokita, la colère. Oui, parce que si motoke, ngamuna yebaki mutong ya reconnaître que yemta yebaki. Mais so baki si les limbi sangai ya monete asingi na sala nini na limbi se. Pourquoi c'est motoke ngamuna zwaki ya ngwa ko biso ke pesanga yango. Ozomona. Futu yeba ko sambela. Awe biso ke ba yimto zwaki yango ele pesanga yango. Ngamuna zwaki yango na salela ki yango me limbi sanga so na zwi na kozongisela yo. Donc le pardon eza ko apaiser. Ezo ko permettre que motuana tous à la société na attitude de colère envers eux. Parce que la Bible nous dit que approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir la miséricorde et pour être plutôt secouru dans nos problèmes. Donc au moment que tu poussani na trône yango ya grâce, nde te présenter pardon du péché na biso pa ya nzambe par rapport ya masuma ngo to salaki, nde nzambe nde ko secourir biso. Là, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est la délivrance. Mutuka kwa zandeko na katia boyambi, na katia molimo. Et senge na eko yebaka ko bonde la kapona yemoko sur la délivrance. Délivrance, c'est ça ka pa pasterté. Il faut faire l'auto-délivrance. Nzambe, kangolangai, akangolo kaka te parfois pona biloko ezo kanisa na mutu na parfois bakanga bomengo nanga bakanga bwete senga nzamba kangola bo mutu na yo ya kati pe ya libanda parce que mapamboli wana fo ya kovanda na kati ya yo moto vraiment mutu na kati oui mapamboli ezalaka déjà na kati ya mutu po mutu azwa yango po soki nzamba tindi lipamboli fo ya kovanda na kati na yo apprendre et déclencher et salisiko yo effet physique. So na kati na yo na ne quotité effet physique et salamate. On appelle ça plutôt élément déclencheur. Donc il y a un élément au dia nzamba tsaka na kati na biso ndeko ke déclencher pour que o ezali li pamboli bana ko mona na boye na miso ka moto apambami. Il y a la délivrance. Dans la délivrance, il y a des détails. Oui, c'est parce que pour la Bible nous dit que tozo sambe tozo zoate pour tozo sambe là bien té. Oui, tozo sambe là bien tozo zoate. Donc le quatrième axe c'est l'intercession. Dans l'intercession là-bas, là c'est le dernier axe pour la prière. Là, Dieu restaure, Dieu renouvelle, Dieu régénère, Dieu répare.
Parce qu'au moment que Munguna s'est bloqué qui yo déjà, à côté qu'on a prison, ou a aussi à Yibaki, à Bébi en déjà, nzambe fa banda ko renouveler sikondi. Makambo ataki katina yo. Nzambe fa banda ko restaurer, nzambe fa banda ko réparer, nzambe fa banda ko renouveler sikoyo makambo ataki katina parce que Munguna sokisi à Bébi ya. Le grand problème c'est quoi? Tant que tout comité a toujours continuer à ça la semblant. Ndeti que tout ça bana nzambe. Diable a profité. Togoye bate degré nini ya destruction diable c'est à commis nango na katina biso. Ozomo na problème toza nango ya makasi. Moto déjà diable déjà ça travailler comme déjà ba 95% de destruction. Moto muso mo meka na hôpital bo ba bisi bino ke non or kufa kaka. Bo somba soba kisite. Donc le docteur a moni que moyen ko sauver ça le souté. Vie na biso pesa ndengwana tant toujours tika kaka ndengwana ke tout ça la kaka ba semblant te vie ya mwana nzambe za vie ya semblant te parce que nzambo toujours sambela za un dieu vivant un dieu puissant alongolaka moto monguna kangi na kati ya prise na ya bimisi na boloko azanzamba kusakana te azanzamba faut vraiment que otalela ye opesa ye penza place na ye na kati bomo na yo. C'est pourquoi il faut avoir la communion du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a pesa melibiso te pour les aventures. A pesa melibiso pour réaliser d'abord plan ya nzambe kati na biso et par après na lycée kwa na biso yinda kozala wana na opération. Donc il faut tout tamboula na ye malamu pour que to kota penza na oezali possession yango ya o nzambe abongisi pona moko na biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso bowuti kolanda enseignement na biso eta enseignement mo kitoko mais toko bandela ngo lisusu mona ba point misusu oya kati poko zo yango na émission ezali koya tolingi tozonga mwa muke cordon par rapport ya orphelinat par rapport balobi dama orphelinat te mais tolingi tozo mwa synthèse yango muke pona bandeko bazali banda bandai kozela pe code ya banque pour na ba o musu ba ko accélérer moi je suis déjà na projet wana doye nango market tikane etando tikane moi mita mukie mais to ko sala un peu rapide par rapport ya to landa biso to ko beta moi mbela nini bible lo ba la main qui donne la main qui reçoit ba lo bito pesa pe pesa mela biso mais to ko lancer appel mo par rapport ya ni na biso zali nango ba na biso bazali na projet na biso ezali to ko quelqu'un moi 50 personnes même 10 personnes moko boy o baza en bonne foi ba na nzambe o alandi enseignement oyo ezali enseignement moko capital pour na katikati ya projet na biso ko lo bani na ba na nzambe o balandi biso na moko ndelo. Vraiment merci beaucoup Ndeko Ponce. Bible dit biso que en mourant nous portons rien. Toko la milliardaire mais surtout kofi na ba million ndenge ba gérer les biso ngo to ebilisote. Vie nyonso yango yo toza nango. Soki lelo ke o aider orphelin. Oebi na sepel makasi. Bible zoloba que Dieu est le père des orphelins. C'est très dangereux. Soki mutazo yo kangote. Dieu nzamba beti tolo je suis le père des orphelins. Nous hébergeons les orphelins. Mais ceux qui déjà que ba orphelin wana bazana posa donc mbala moko opesi nzambe. La Bible dit que errer ceux qui s'intéressent aux pauvres. Car au jour de douleur, l'Éternel les délivre. Car au jour de malheur, l'Éternel les délivre dans son lit de douleur. Parfois, vie aux hommes n'est-il le lot et ça n'a lit de douleur. Mais tu as parfois la possibilité de contribuer à ces projets des orphelins. Nzamba za multisystème. Nzamba ko bikisa yo kaka sikone tozoloba. Abikisi yo biki po monike oh na yo ki bien parce que nzamba yebi organisme na yo belo oni zo tungiso na kata santé. La Bible dit Dieu est le médecin par excellence. Aleki ba docteur nani yo yazo kanga coronavirus nzamba leki. Asanda ba ange ba yebi ko simba ba pince ko ranger misisa na miko. Oui. Donc souci ezali ni Ndeko Ponce. O baza penza bana nzambe. Oyo bayebi valeur ya nzambe.
parce que toujours ça la Bible toujours ça le mukanda mu boto tout ça na cyber te toujours loba o eza na kati ya Bible na sima ya bana wana ndeko ponso to moni bimona meso eza opportunité pour na bandeko bazolanda biso ke le la $800 na ye $200 na ye a contribuer na projet parce que akomona bakimona meso o nana mona te eko faciliter nzambe atala yo eko faciliter nzambe penza ameka un peu couper so esengo parce que ça na batu muso na mbongo bazana esengo te parce que l'argent ne fait pas le bonheur oui donc mais contribution na yo eko ça en sorte que nzambe asepeli po opesi bana na ye oyo bazana busenga lobi nzamba kotuna yo nazalaki na nzala opesaki ngai te nazbelaki otalaki ngai te or mbongo na yo ya contribution permettre que bana wana soki bayoki nzala balongoli bango mbongo ya kosomba loso balongoli bango mbongo ya kosomba secret na kati ya contribution oyo ko investir na kati ya projet soki babeli tokozwa tosombi kisi nzamba totalaka ke songola pesaka pe contribution na ye contribution wana koko benda makama minene parce que toujours bondela na borphelin toujours bondela ke nzambe oh nyonso akotia 100 francs na ye na kati ya makambo wana nzambe telema na vie na ye mimonisa opérele ba signe na ba miracle nazo le belo boye nzambe zoyo kangai tomoni bimona meso na sima borphelin donc tozaka te wana nazaka cordon que pour nazaka cordon wana ti mais nazo mona ke oyo eza mystique oyo nzambe nega muto ko sala yango na lingi ke ba mystique wana ba opération wana ya nzambe ebanda ko s'opérer mena na kati ba vina bino pour na ko s'intéresser na bana bitike otozo bokola souci ezali ke to créer activité génératrice de revenus comme chambre froide, faut louer chambre moi ça déjà installé et puis tout sont ba marchandises, ba vivre frais, ba poisson, ba ngombe, ba poulet, ba cuisse, tout ça là et ben nous allons tourner pour que tout soit la possibilité ya refuta loyer ya ndako ba orphelin, la sabana, ko lesa bango maladie, ko sunga pe bandeko ba travailler na kati. Oui, donc après wana to kota ba mona ba bilanga, to kota na ba centre médical, to kota na ba makambe belé na sima ya création ya activité oyo. C'est pourquoi toujours linga même 50 enfants de Dieu au bakoyo ko pesa juste $100 même $50 que cordon ngai na pesi mbongo nanga au $100 ou $50 juste pour na activité wana ya chambre froide nzambe asunga ngai na makambo naza nango omona bimona babenga ngoni bimona meso bina bimona mona oui te parce que batunso no ba santa nzambe te mutu musa abotami na ye akomine pe na 40 ans 50 ans non na 100 ans nzambe te mais nzamba zali oya opéra ko moni pe na ke oui et loko boza ki problème mais et longwa ki na facilité c'est dès qu'il le fait parce que nzamba telema ka pe na likamba mutu moni ke munguna kimi amoni ke fimbo na jole ki makasi mutu ko betelo kaka munguna fimbo nzambe no côté papa le ki te papa kolodo te parce que ye moko pe azana ba fimbo na yazozwa donc tout on a besoin juste il y a 50 personnes seulement il y a bonne volonté oh baza touché par le Saint-Esprit de Dieu yende mutaza molobeli na biso ndenge tozo loba wa Saint-Esprit aza témoin il sait que on a besoin de créer une activité pour na bana na biso tozo bokola $100 seulement $50 seulement et ko contribuer na kata projet et puis au mona bimona meso oyo nzamba opéraka. Merci beaucoup na bandeko nyonso bauti kolanda biso to pesi bino merci Nathan o bolekingi na kozwa biso bo pesi batana bino ya kolanda biso enseignement kitoko oyo esali biso bien yondeko ozana bambongo na yo ni ka ba misisi baboka ka yo poko na kopesa babisika ya kopesa nde yango yo esika ya kopesa pesa ekopesa mena yo. Merci beaucoup to komina suka mingi ya kolobezalite to ozwa contact ya cordon par rapport ya
malgré tous na bancours ya kolanda pona ni na biso ya compte bancaire na biso bancours ba milio sur le côté mais tous la kaka ba donner biso par rapport ya carte na biso mais corridor a sa contact na yesu na besoin ya ko benga ya ko contribuer ezate tozu yango pona un eza na sika na ko kende malheureusement mikolo kaka na semaine yo bozwa numéro ya compte bancaire. Merci beaucoup. Donc vraiment contact na biso ezali toujours plus 243 84 00 24 300 plus 243 81 81 28 80 et puis 7 à la fin. Donc là, ce sont nos numéros de contact. Robin Abisso, vraiment au Tinde, les Sungi Nayo, selon les coordonnées qu'on va vous disposer. Et comme l'Abisso, le temps que tous soit compte bancaire, au Isaiah Orphelina, pour que à la prochaine émission, nous sommes des copains, pour tout ça, moi, détail belé par rapport au Saint-Esprit, parce que Saint-Esprit est les clés. Il y a Makambonzambe. Donc, tu vas passer nos numéros bancaires. Oui, vous allez que parfois, vous allez au niveau national ou au niveau international. Beaucoup ça la virement directement na compte wana et ko sala malamu mingi nzambe akopambola bino makasi koleka. Nzambe wana la kate ya nimba kate ya kosa kate azakati na biso aza coopérer. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, nous vous rendons grâce, nous vous disons merci, Père d'amour. Toi qui as voulu en ce jour, car tu es le maître de temps et de circonstances, que nous puissions parler du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est notre conducteur, c'est notre guide, c'est notre consolateur, c'est notre révélateur, Père. Toi qui es le Père des esprits, et toi qui nous donnes ton esprit soit sans limite, Père. Accepte que ton Saint-Esprit puisse être répandu, comme cela est écrit dans le livre de Joël, que dans les derniers jours, tu répandras de ton esprit sur toute chair. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit opérationnel à toutes les bien-aimés qui nous suivent en ce moment, ceux qui ont attristé le Saint-Esprit, Père, par la voie de la réconciliation. Seigneur, renouvelle la communion, que ton Saint-Esprit opère dans leur vie, que ton Saint-Esprit agisse, que ton Saint-Esprit soit manifeste, Seigneur notre Dieu, car c'est ton peuple, Père d'amour. Je vous en supplie de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, Seigneur notre Dieu. Accorde la communion du Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu. Pardonne le péché, Seigneur notre Dieu, commis. Nous vous prions de ne pas regarder à ces péchés commis, à ces iniquités, Père de gloire, mais regarde plutôt au sang de Christ, à ces sangs qui crient compassion et miséricorde, car je sais que tu es un Dieu très bon, tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu amour. Seigneur notre Dieu, manifeste par amour pour toi, pardonne ton peuple, délivre-les, Seigneur notre Dieu, de toute captivité, de tout emprisonnement, de tout esclavagisme, de toute privation de ta gloire. Seigneur, restaure le vie de ton peuple qui nous suit en ces moments. Seigneur, régénère, Seigneur, renouvelle, Seigneur, répare, Père d'amour, que ton nom soit glorifié. Glorifie ton Saint-Nom, Père de gloire, dans la vie de toutes les bien-aimés qui auront à contribuer pour le bien de ton peuple. Toi qui as dit dans ta parole que tu es le Père des orphelins. Seigneur, notre Dieu, toi qui nous as donné cette religion pure et sans tache, accorde, Seigneur, notre Dieu, la bénédiction comme ta parole nous dit que j'ai ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Seigneur, toi qui connais leurs soucis, toi qui connais leurs problèmes, toi qui connais leurs désirs, accepte de répondre automatiquement au moment que nous prions, parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui existe, tu es un Dieu présent, Seigneur notre Dieu. Sois loué, sois glorifié à perpétuité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Na bande konyoso bauti kolanda biso na pesili susu mbote na papa Ose Aman na bosanité mama GH na bosanité mon papa d'Alliance Mbambo na Paris motema mama Elise na bosanité mon papa Benjamin Bikuki na pesio mbote sikozali Wivini Bikuki na pesili susu Peko Bikuki na pesio mbote sikozali na bosanité mon vieux Rigene Pamundaya roi de l'homme vrai maele ndewana na bosanité héritier Ikele 565 vrai maele wana na bosanité Cédric Malwa
Arnold Malwa na bosanité Blaise Malwa pe Olga Malwa na Paris na pesi bino mbote sika boleki na kozoma na bosanité Charlène Nzazi balobi lelo anniversaire na yo. Charlène Nzazi, joyeux anniversaire à toi. Charlène Ndonga na pesi yo mbote siko zali na bosanité Chico Dimbumba balobi yende mokonzi na seni na pesi lisusu Landu Mbambu na pesi yo mbote siko zali balobi chauffeur munene ya Sendwe Landu Mbambu na pesi yo mbote esiko leki na kozoma. Biso na bino tokutani mbalasima. Bye 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 bye.